L'église kimangiste en Angola était prise en otage par Paul Dibouya, alias Kisolekele, pour citer. L'église kimangiste au Congo-Brazzaville par Firmin Lubanziladio. L'église kimangiste en Europe par des enfants de Papa Joseph Diangenda. L'église dans les deux Kasaï en République démocratique du Congo par Dieudonné Kisolekele Ntoto. Le commune pastorale de Kinshasa par des fils de Papa Joseph Diangenda, Papa Charles Kisolekele, et grave encore le petit-fils de Papa Kisolekele issu des enfants non légitimes. Et grave encore le petit-fils de Papa Kisolekele issu des enfants non légitimes. Et grave encore le petit-fils de Papa Kisolekele issu des enfants non légitimes. Des enfants non légitimes. Des enfants non légitimes. Soki totika kibino bolanda nkamba tozako kende tozonga na maloba ya papa mais tokoma kozonga na maloba ya directeur de cabinet nakosi bato centre nakosi eza vrai. Discours, il y a directeur de cabinet, un discours politique, même pas un verset biblique. Quelque part, Toka Mwaki, pourquoi est-ce que c'est important à Batouana? Bazaki na posa na yango. Le 6 avril. Est-ce que ça allait indiquer na marque ba discours wana? Na bengi yango provocation. Ezali nini provocation? Tokoloba. Sikoyo tokokende na représentant ya Premier ministre. Premier ministre atindaki nani Tata Kabeya Pindi Pasi yende akende ko représenter Premier ministre kuna bolanda discours par rapport au soi-disant Moussali Nzambe na homme politique Tolan. Mbote mingi na bino bande ko balandi ya Kimbango 21.me nazo zo moi ba demande belé na bande ko oyo ndenge tolobaka 3 égale à 1 centre d'accueil ou bien Kamba bande ko ba sengi balobi mais Jomak yozali ko dénoncer bizaleli mabe to babuzoba o ezali kobima na monoko ya quelques journalistes ya Ratelki mais tout le monde a rappelé na RTK babuzoba mingi bimaka surtout na émission ya Temps de vérité oyo papa Mvila asalaka na kotanga bino lettre moko ndeko moko atindela kingai ya lobi boy mais Jomak yozali ko dénoncer babuzoba o ezali kobima na monoko ya quelques journalistes ya Ratelki mais tout le monde a capé na RTK balobaka babuzoba surtout na émission ya Temps de vérité oyo papa Mvila asalaka to sengi pe obanda ko dénonsaka ba biloko ndengwana bandeko na yoki ba demande na bino natali na ba archive na eko retrouver nazali na moi ba émission ya Temps de vérité oyo na décidé que na banda ko tiela kabino ba intégralité pour na biso na bino parce que ngape na za ba point de vue nanga mais na jugé bon na banda ko tiaka yango pour na biso na bino tolanda totala esika nini babuzoba ezali yango nde tokosenga na bandeko oyo bazali na ba émission ya Temps de vérité o bazala ba DVD wana ba mona esika papa Mvila aza ko finga papa Simon Kimba Onkangani donc tosengi botindela biso ba DVD wana comme ça to ko exposer yango biso na bino totala et ce que esika ezali tolobela yango bolanda. Mbote na bino bandeko balandi ya émission Temps de vérité tika tata Nzambe atambusa biso na poko lelo ya solo bana Nzambe mwakala to solola na bino ndeto ye poete tokoka kopesa bino bile ya
mulimo oyo tomesana kopesa bino ntango nyonso ya solo bana na nzambe soki na pokwa lelo toye liboso na bino mpona kotala sanza oyo tokuti kofete fete munene ya le 6 avril kasi le 6 avril 2009 tokuti kofete yango toujours na bokabwani 7 ans durant mawa est-ce que vraiment esengelaki tofete fete yango bandeko pasi kasi soki lelo awa na ye po ete tomeka kotala maimaleki na le 6 avril boyebi na kala soki toke nkamba ntango tozongaka mutuna ezalaka papa alobi nini papa alobaki nini me na fete oyo euti koleka ngai pasi na ngai bamokili bakomi kopesa biso toli eloko wana yango nde esali ngai pasi kasi pasi te tolakaki bino ete badistraction ekomi koleka yango na émission na biso toye po ete tointroduire enseignement tobwakisa distraction. Le 6 avril 2009 to fete yango na bokabwani eloko nini kaka mibeko kasi tokotanga na bino elongo 1 Timothée to bandana chapitre ya liboso tozwa verset 3 tina 11 papa Joël Mbote docteur Koufubak papa tozala rapide pambate batan eza mukuse pona biso papa Joël tokende na 1 Timothée bandeko bazana babik bokamata parce que toi na liboka ba verset biblique pona pokwa lelo tokotanga papa rapidement tokotanga na mukanda ya 1 Timothée chapitre 1 verset 3 tokosuka na 11 voilà moto ya likambolobi balakisi ya lokuta voilà c'est-à-dire c'est par rapport ya bamate ya lokuta yango nde tolobaka nini ke biso tolingi te histoire ezala déformée mais toali mal compris pour ça na biso ka ezali histoire ezala toujours établie na vérité nango yango nde toujours kosenga na tout au long ya émission na biso nous invitons les autorités ya l'état balanda biso po ete bango pe moi ba verser na bango ezali awa tokopesa bango pona bakeba na likambo tata simungi bango. Allez papa Joël ndenge na ebisaki yo tango nazalaki kokende na région ya Macédoine nalingaki otikala na Efeze pona kopekisa bato oyo bazali koteya mateya ya lokuta zela papa soko bomoninga na tikali na télévision pona kaka na lingi na telemela kaka bato bazoteya mateya ya lokuta yango ka bozomona biso ke tozali awa yango wana nde nani atikalaka na nini banabe atikalaka na nini Efeze pona bamateya ya lokuta elingaki kokota trop koto oyo bazomvuka koto bazoningisa poto banga te mateya ya lokuta tokotika na télévision pona kopamela yango tokeva yebisa bango batika kolanda bilobaloba tolanda te mpe kotanga bakombo ebele ya bakoko kotanga papa tele alobaka boye papa keza image kotanga bakombo batata pamba te wana nde komi lukuta mais kotanga kombo ya bapapa pamba te mais kamata image tia wana lobiki papa lobaki tia toke makambo ya boye ebimisaka ntembe mingi makambo oyo tozoloba o abotamaki o asalaki boye o ezalaki boye o ezalaki boye si ekobimisa batembe mpona nini basport visuel eza te yango nde bozomona ke pasi eza kozala na biso mpona ebimisa tembe te totika avant toteya likambo oyo eza kosala ke
eza na bapreuve nango tolakisi eleki nango. Continue papa. Kasi ezali na tina te mpona kokokisa mosala ya Nzambe oyo tokoki koyeba bobele na nzela ya bondimi. Oui. Pesa bango motindo wana mpo bazala na bolingo oyo eutaka na motema ya mpeto. Voilà. Bolingo mibeko bisala. Yango nde bateyaki biso. Yango nde uti na motema ya mpeto. Voilà. Na se ya motema ya malamu mpe na bondimi ya solo. Bato mosusu babunga nzela oyo mpe bamipesa na maloba ya mpamba. Maloba ya mpamba ngo nini? Balingaka kosala, balingaka kozala balakisi mibeko. Voilà. Bozomona kaka nde sikoyo mibeko ya lingomba elobi. Mibeko ya lingomba elobi bakoma balakisi. Yango Bible elobi bakoma balakisi ya mibeko. Toke bateaka na molende nyonso. Nzoka nde makambo oyo balobaka bayebaka yango te. C'est ça le problème. Soko zote ya mobeko keba mobeko ekunda yo. Soko bateli mibeko yo moko te ezali très dangereux. Toke va. Toyebi ete mibeko ezali ya malonga. Soki tolandi yango na ndenge ekoki. Soki tolandi na biso yango na ndenge ekoki. Bate biso balobi na biso tomelaka makaya te, tomelaka shimbok te, tomelaka nini soki basanga te, tosalaka bote, tobinaka te. Mais tokutana biso kaka liboso ba télévision. Tozotala mabina ngo. Biso kaka place ya masanga oga nino tosala mo muke obeti. Oh continue. Ebondi toyeba malamu likambo oyo. Nzambe apesa mibeko mpona bato ya malamu te. Voilà. Ça c'est bien sûr. Mibeko yaki na mpona bato ya malamu te. Yango na omonaka soko moni place bazolinga ko siemisa ba mibeko. Oyebi. Il y a eu un jour papa Diangenda alobi nanga niki papa j'aime que ton bureau ezala toujours propre. Même na ba installation sanitaire na yo ezala propre. Mais ils ont les sommes qui comptent. Mais batiranga mobeko teke na beta boy. Mais ils allaient acquis leçons, éducation et côté la kingai. C'est comme ça que je vivais avec. Voilà, vas-y. Kasi pona bato ya mobulu mpe ya mabe. Voilà. Bango basalaka masumu ya ndenge na ndenge batosaka Nzambe te to biloko ya bosantu. Babomaka bato. Oui. Ata kutu batata to ba mama na bango basalaka kindumba. Voilà. Balalaka baninga na bango mibali. Ba mosusu batekaka bato na boumbu. Voilà. Bakosaka. Bakataka seleka ya lokuta. Landa continue. Mpe basalaka makambo nyonso oyo ekoki te na mateya ya solo. Mateya yango nde sango malamu oyo Nzambe ya lokumu mpe ya esengo apesa ngai po nasakola. Yango nde na pokwa lelo sango ya malamu bapesa ngai na kosakola yango ndenge Santu Polo, Santu Luka baye banso basalaki mukanda Nzambe basakolaki. La vérité nous a libérés. Merci. Kasi batata ba mama likambo oyo tokotelemela biso ezali nini? Enseignement tozwi awa biso toyebaki te na kala que papa Diangenda tango azoloba na biso or que les vrais ennemis bazaki na kati ya lingomba. Nayebi te papa Diangenda lelo awa nani batelemilaki yo papa tolandana kuna na machine tozali na papa Gino pe na radio tozali na papa Video Yamfu.
obongisa mpe kuna kale susu bolimbisa non lelo kokoseza te kaka papa dino mwa basinga kaka azokopeli te y a pas de problème. Papa Diengenda papa bandelango vraiment na ibandele ya image wana ezali très important pamba te likambo wana ezali kitoko mingi enseignement ya papa Diengenda ce n'est pas compliqué. Tangu papa Diengenda atali alobi batoyo bayini bazaki na baona kati papa zonga vraiment kalengo na ibandeli nango likambo yango ezali très clair même bande ya copie papa zongi sango na ibandeli place yango bandeko bokoya ko comprendre l'enseignement ya papa Diengenda c'était facile ezaki te ke ya kobaluka bashite ya kozwa fimbo to nini non l'enseignement de papa Diengenda ezali purement basé dans amour. Voilà tokende sikoyo na papa Dino atira na biso les amis de la mokapa na bandela yo tutu ni ya katra biso to ni ya katra mangumba musu to zala ke kuna kutamana na biso ezala ka bere ndenge biso dingila kasi tokonga kimalize lelo mukili muzimba mutaniyo efokati ete dijere na biso malamu yo reflete présence ya papa muzimbango na biso kasi ezali ndenge wana te tobengani bakimbangisa makama makuyara emakuzala kamukono mukono na kamu mingi ndenge meme binu bantu bari ngumba batieso babenga magicien bamususu babenga franc-maçon bamususu babenga rose chrétien bamususu babenga ndoko ebinu babenga nani na teni bino bamususu babenga franc-maçon magicien rose chrétien moto na talisman ndoki bongo bino babenga nani en tout cas nakanisi ndenge na leki na riche na richesse boko wana kati na mokili nakanisi nde bazali mingi te pamba te bamagicien bango babengi grand magicien nayebi bandako oyo na sasa nyonso bakosalaka makambo ndenge wana soki baboni ngai kuna bapanzani bakotelama te ekasi ngai nazali na komprendre bango mpo nde balinga ngai te babengi ngai grand magicien mais soko nazalaki na yango basi nyonso tu wana balingaka biloko wana mais mokoto bobi nayibi te kasi balingi ngai te ya bagrand magicien oyo bakobengaka baconférence mingi esala byango rek sasa balingi na inde bamosusu balingi epai na epai baya wana maître wana soko nani bagrand maître magicien kasi ngai babengi grand magicien balingi ngai te babengi baba formation soko nazalaki formation me bato ebele batongi awo na kati reki sasa bazali baformation boni bakolingaka ngai noponi balinga ngai te nazali société secrète na bango poni balinga ngai te barose chrétien bazali ebele balingi ngai te
Donc ndenge na machine ngai na zwa yango wapi majibu kwa zwa yango wapi epai wapi toko bango bayibi etenga na zamikira magicien pone ni bakokandaka kuna te baganda kuluka isika wana ngati na isa yango ndi bayana nda kuna ngai ndi batinde bango na nkamba ale ndeno ni kuwanga mudazika. Merci bandeko mutuna wana ezaki pe na nkolo yesu hein toka maintenant rapidement totanga Matthieu 16 13 17 rapidement Matthieu 16 13 17 bayeko na nkolo yesu pe se posaki yango yesu pe posaki yango rapidement. Yesu akei na mabele oyo ezali pembeni ya Césarée ville ya mokonzi Philippe bongo atuni bayekoli na ye bato balobaka te mwana ya moto azali nani bango bazongisi bato mosusu balobaka te ozali Yohane Mobatisi ba mosusu Eliya mpe ba mosusu Yeremia to prophète mosusu ya kala kasi Yesu atuni bango bongo bino bakanisi te nazali nani Simoni Pierre azongisi yo ozali Mesia mwana ya Nzambe ya bomoi. Bongo Yesu alobi na ye esengo mingi na yo Simoni mwana ya Yohane komba te oyo alakisi yo makambo wana azali moto te kasi ezali nde tata na ngai ya likolo. Bakimbangiso bazongisaka jour wana bino bolobi ngai nazali nani Nzambe. Bongo bakimbangiso barepondaki na musunite wana bazali wapi nde yango wana nde. Mais enseignement ya Papa Simon Kimbangu c'est très simple. Mission ya Papa Simon Kimbangu on devrait d'abord comprendre souci soko bozomona biso tozoko ya awa marqué ko tukama marqué ba restation marqué nini tokoloba kaka pona nini par rapport ya mission ya Papa Simon Kimbangu. Alors mission ya Papa Simon Kimbangu Papa Paul Kisolokele ezalaki tango Mama Marianne akufi obike jour tolobaka awa bandeko balobi biso tolobi ke ba Mama Marianne bake ambassadeur bandeko ba réagir balobi nini ki ambassadeur ya nini tout ça ki ambassadeur parce que lelo ba fait fruit ya liwa ya papa firmé na Mama Marianne et monani mabe ya bato e monani poissa. Mais l'ambassadeur abimisaka makambo ya mboka wana abimisi yango alakisi yango tomoni makambo wana na mokolo wana Papa Paul amekaki kolimbola mwa muke mission ya Papa Simon Kimbangu na mokili et base fondement ya église Kimbangisi ezali nini nde yango nde tokolanda après papa diangenda ayako sukisa parce que ye azaki un grand professeur azalaki directement ko limbola yango. Alors sikoyo tokolanda na yebite soki Papa Simon d'abord examen soki nini tokokende. OK. Alors maintenant tolanda Papa Paul Kisolokele ndenge nini amekaki ko expliquer mission Papa Simon Kimbangu. Papa Paul dans les deux cas, parce que la maman, son mari était carabolieux. Donc, de base, il y a un enseignement chrétien. Parce que nous, on se parle, nous sommes écrits mon débat, les animaux. Et quand le Papa Simon Kimbangu voyait, parce qu'il y a des animaux, bien amené à police à accentuer la haut. Église kimbanguiste mais ningono biso na tawu ya kalabatu nyonso bazali kobela yango initoadi na itoadi elingi koloba solidarité
que la traduction littérale, ça doit peut-être communauté. Mais c'est plus solidarité dans le sens propre. Parce que on ne va pas faire la réunion dans Mawa, dans le Sénégal. Et donc, la Goudia a été les amis au pied par le cas de la Honda. Par contre, aux amis congolais, de la République démocratique, le Botala, congolais, la République démocratique, Azali Moko, il n'y a pas Congo. Personne ne doit aller congolais démocratique. Le Congo d'abord Congo, Moussironde, à Saint-Lucie, ma côte est mieux sur mon pays. À ce moment-là, aussi, quand on va comprendre dans le moment, nous devons nous poser beaucoup de questions. Papa, si vous pouvez m'envoyer un message rouge. Un message, nos amis dans le monde, d'appeler en pas. Dans la période de direction, ceux qui vont faire ça, ils sont dans le monde, dans les environnements de la banque, ils sont dans un dialogue. Donc, ça va selon mon papa. iza nzembo na Kikongo ezoloba nini ke babele ya sika babele ya sika ntumwa ya nzambe nde atongi yango nde boya kokota. Voilà la mission. C'est dit Papa Simon Kimbangu ayende kotonga babel ya sika oyo eza na discrimination moko te nyonso bato banso boya kokota sans distinction ya race, religion, tout ça nyonso to mataba. kana disusu zara kite tangu tokolea ka kominyo ba dirige ba tutu kuna ba teleria tutunga mane nyanjanga yetu yidio bien kasi ndenye ni wana ya sodo soko bala na kangaye bino mpasuru ya bayala wana yaka oyo bagana je bosoka kama mimi na ba mama yaka bayo yoko da sali pepe ngayo na bengi sasa leno bayo bakuti bango yo tubengi bango manani tubengi bango manani basurati kikawa watoto yiba oyo musakata oyo mukongo oyo mungwande oyo muluba esemwayo zadi tubengi bango manani
biso bantu tozali basurveillance mbanyisa ekokati kozala ete solo meme na kati na mutima na bango biso bakimbangisi tolandi tata simbo kimbango ndenge toyokaka israel ezali nkumu na mutu kasi lelo bapeuple bavandaka kuna babengi bango baisraeli bango nyonso to ezalaki nkumu na mutu kimbangu ezali nkumu na mutu kasi biso tokamati yango ekomi nkumu na yo bango babengani basurveillati donc bazali esika wana différence ezali te donc soko balati kote na bino boye okoki kokende na paris obimi na avion bato bamoni tomonaka surveille kimbangisi bakoloba te wana alongi soko na braza soko na angola soko na zaire soko na zambi soko na burundi bakomona kaka nde bamonaka surveillati donc biso tokoki kozala na distinction te yango wana nzambe alingi biso nde totonga lingomba ya suka biso tozali la dernière génération oyo etosamanaka itumu mais biso nde tokobanda génération oyo ya liboso oyo kokoma na 1000 génération soko totamboli ndenge mibeko nango mibeko otoli donc soko wana eza kosangisaka bili mibeko ezali mpasi tozala litalisi moko biso banso kotambola na biso moko esika biso tozali te ezala bamillion koswala ezali te kobunda ezali te kopingana ezali te koyiba biloko moninga te kosala makambo ya bosoto te biso banso tozala litalisi te donc ndenge bango bavandi esika wana donc moye koyiba te ngai nako koyiba oyo azali moto boye esena moto boye kasi mingi na kati na mingi tomondi bango kaka bango nyonso bazali banani basurveillant donc yango wana nde babele oui batata bamama c'est par rapport à cet enseignement que nous prenons courage qu'aucun mois après un certain temps comme koyebana que toi tu n'es pas tel comme qu'on invente même ba combo ya kubamba banika et tout le bâté légalité légitimité et ezalakate likambo lingomba. C'est par rapport à cet enseignement que nous prenons le courage tofandi tosutuki erreur bana Israël basalaki tangana Esaïe 30 Esaïe 31 Esaïe 31 1 2 yokasiko Yawe alobi mwana bino bana na ngai ya mobulu bozali kokana kosala makambo oyo euti epai na ngai te bozali kosala boyokani oyo ngai na boyi boye bozali kaka kokolisa mabe na bino voilà bozali kokende na Ejipito botuni ngai ata te rien bozali koluka lisalisi epai ya mokonzi monene ya Ejipito ça bozali koluka komibomba na Ejipito voilà alors bandeko bakomosala mwangu basali mwangu sans même consulter nzambe mwangu esalemi eloko nini yaki mobulu ekoti na biso nyonso to comprendre te kasi epai na biso kabata na 1 Corinthiens wana 1 Corinthiens 14 verset 20 bolanda ngai bien soki nazopesa baverset bolanda ngai bien tozokokende na mama na likafu 1 Corinthiens 14 20 bandeko
bokanisaka lokola bana mikete. C'est-à-dire sikoyo tu veux comprendre que non surtout quand tu kokanisa ba pekisi biso te réfléchir. Ce que nous allons faire maintenant ba pekisi biso te réfléchir. Tanga ngo bien version. Bandeko bokanisaka lokola bana mikete. Kasi lokola ba mikolo. Oui, yango nde tout ça. Bozalaka lokola bana mike bobele mpona makambo etali masumu. Ah! Na makambo etali masumu. Tokobenga ba bébé. Mena likambo oyo tofandi ya tata Simon Kimbangu tokobenga banani? Mikolo. Ah. Aussi ici verset na yo. Papa suki wana. Merci. Na likambo tata Nzambe toko réfléchir. Ba o bazana Bible français botanga ngo bien pour comprendre ngo bien. Kasi 1 Corinthiens 13:13. Alobini. Makambo misato ezali awa na mokili. Oyo eyeli biso bolamu ya seko. Voilà, ezali. Kondimela Nzambe. Kotia motema na ye mpe kosala na bolingo. Voilà. Na kati na yango misato oyo eleki penza ezali nde bolingo. Mais soki to bomi bolingo, to komi ko fingana. Ndenge papa ngenda lobi. Pona ye là où les kimbangiste bazali esengeli koswana te, kofingana te, bitumba te, koyiba eloko muninga te, kosala boye te. Kasi kokamwa toke le 6 avril na Nkamba. Mais kasi ba leçon oyo nyonso tuzwi papa Simon Kimbangu kiangani aloba likambo moko na ba leçon parce que au moni classe to kota classe ya papa Dingema après classe nini yaka papa Simon Kimbangu kiangani malamu oyo bango babongisili biso emonana po epa toza kokende examen monene eza koya soki totali na mokili bato nyonso baza kosambela me ntango examen wana ekoya ekoluka nde banganga banani mosali ya solo na ya lokuta. Merci. Mpona nini likambo wana ezosala matango oyo ye moko alobaki ete ekola ensemble ye moko akoya kopona kolo Yesu. Merci Vajil. biso totalaka na biso kaka. Ok, merci papa. Biso totalaka na biso kaka. Oyebi bandeko toke Nkamba le 6 avril tokolanda siko ba discours examen siko na examen oyo bokomona bamokili bazopesa toli bo patienter tokosenga direction ya programme bapesa biso mwata lisusu mpona tomeka kolekisa discours oyo tokobanda na discours ya nini ya directeur de cabinet tozwi yango na baconfrère na biso ya rateki. Je crois que bango ndi batiraki biso image biso banso tolandi yango tolanda nanu discours ya liboso jugement ekoya nde nsima bolanda discours ya bandeko balobi place papa ndenge na enseignement na ye bakimbangisi place tozali kofingana te koswana te kokabwana te kolinana te kosala boye te mais lelo wa Direcable. Il a bien commencé son discours. Papa Direcable. Le conseiller principal, représentant personnel de son Excellence Monsieur le Premier ministre, honorables députés provinciaux, Excellence Monsieur le ministre provinciaux, Excellence Monsieur le vice-gouverneur de la province de Katanga, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, nous avons un grand honneur de vous saluer
et vous souhaiter la bienvenue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, terre de votre ancêtre, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. C'est dans ce petit village de Nkamba que le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu débita son ministère sur l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ par la guérison miraculeuse de Maman Kiantondo, agonissante. Dans le domaine de l'éducation et de la santé, par exemple, les élèves de parents kimbanguistes sont recensés et renvoyés massivement des écoles et des malades kimbanguistes sont chassés des hôpitaux. Les travailleurs ont subi le même sort. De la part des Congolais, c'est dans les injures, la calomnie et le blasphème que Papa Joseph Diangenda a évolué. Certains collaborateurs immédiats de Papa Simon Kimbangu ont contesté son autorité et ont quitté le kimbanguisme pour aller créer leurs propres églises. Pour illustrer notre propos, en 1963, M. Yona Mouana a quitté l'église kimbanguiste pour créer des vicariats du Bas-Fleuve et il avait pour conseiller juridique Maître Mbongo Kadibioki, aujourd'hui l'un des ténors des décidants à Mokoto numéro 87. En 1964, M. Toalani Thomas, collaborateur sacerdotal de Papa Simon Kimbangu, a créé le groupe Toalani, dont le siège est au chef-lieu du secteur de Timanti. Nous pouvons également citer M. Emmanuel Bamba, ancien collaborateur de Papa Simon Kimbangu, qui avait quitté l'église kimbanguiste pour créer son église. M. Simon Padi créera l'église des Noirs en Afrique, etc. Devant cette situation, le gouvernement de l'époque avait accordé des personnalités juridiques au groupe Toalani, Simon Padi, Emmanuel Bamba, etc. Cependant, nombreux de leurs adeptes avaient réintégré l'église kimbanguiste légale. Ils étaient reçus individuellement en tant que sous-pénitents, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale tenue en Kamba du 25 au 31 décembre 1961, à laquelle l'ancien secrétaire général de l'église kimbanguiste, M. Loutadi Lucien, aujourd'hui ténor de la dissidence à mon compte numéro 87, assurait le secrétariat. C'est sous la direction de Papa Joseph Diangenda, avec le concours de ses deux frères aînés, Papa Kisolekele et Papa Dialunga Nakiangani Salomo, désigné conseiller direct et puis après 8 ans, chef spirituel, premier et deuxième adjoint, que l'église kimbanguiste sera structurée et consolidée. L'église kimbanguiste va par ainsi prendre part active au développement de nos trois pays, la République démocratique du Congo, la République d'Angola et la République du Congo-Brazzaville, par l'implantation des écoles, des centres de santé, des centres sociaux, des centres agricoles, des centres d'accueil, des orphelinats et la construction des temples. Papa Charles Kisolokele nous quittera physiquement le 17 mars 1992. Son éminence Joseph Diangenda le 8 juillet 1992 et son éminence Dialunga Nakiangani Salomo le 16 août 2001. Nos trois papas nous ont légué une église structurée, organisée et unie. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Bas-Congo, représentant personnel de son Excellence, M. Joseph Kabila Kabangé, président de la République et chef de l'État,
Soulignons la particularité qui fait la différence entre l'Église kimbanguiste et certaines églises sœurs. La succession des chefs spirituels s'est faite par révélation divine et elle est assumée par le chef spirituel en poste. Ainsi, en 1921, Papa Simon Kimbangu avait été choisi par Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, avait choisi et mis à part son fils Papa Joseph Diangenda pour le succéder. Rappelez-nous la scène du train à Mbanzangu lors de la déportation de Papa Simon Kimbangu, qui décida que le train ne partira pas jusqu'à ce qu'il ait parlé à ses enfants et son épouse. C'est à ce moment précis qu'il donna à chacun une mission spécifique et à Papa Joseph Diangenda de diriger l'église, confirmant ainsi la prophétie qu'il avait faite en 1910, disant qu'il allait renaître en 1918. Son éminence, Papa Dialungana Kiangani Salomon, succéda à son frère, conformément à la révélation divine et au pouvoir discrétionnaire de son éminence, Joseph Diangenda, chef spirituel et représentant légal en poste. De même, en 1951, Papa Simon Kimbangu, prophétisant, avait dit à ses 3 fils, « Vos épouses sont enceintes. Celle qui accouchera d'un garçon le jour de ma mort, c'est moi qui renaîtrai pour la 3e fois. » Et Papa Simon Kimbangu vit le jour le 12 octobre 1951 à 15h en Kamba, 15h. Pendant que l'envoyé spécial de Jésus-Christ mourait à Elisabethville. À 15h aussi. Papa Simon Kimbangu, né le 12 octobre 1951, prit le poste au nom de Kiangani pendant l'authenticité et succède à son père, son éminence Dialungana Kiangani, Salomon, conformément à la prophétie. Et suivant le décret loi 004 de la République, les membres effectifs de l'église kimbanguiste ont signé une déclaration indiquant à l'autorité publique que Papa Simon Kimbangu Kiangani a été choisi pour diriger l'église. Et l'État, prenant acte, promulgua l'arrêté numéro 005 bar CAD bar GGS bar 2002 du 6 février 2002, le reconnaissant comme représentant légal de l'église kimbanguiste. Cette question de la succession a déjà été tracée et bien éclairée par nos 3 papas, mais certains anciens collaborateurs, aujourd'hui, certains petits-fils rejettent la doctrine pour rechercher le leadership de l'Église par des moyens illicites. Pour illustrer notre propos, notons que les collaborateurs de Papa Joseph Diangenda, entre autres, l'ancien secrétaire général M. Lukadila Lucien, l'ancien directeur de cabinet M. Benassilou, l'ancien conseiller juridique Maître Mbungu Kadivioki, en intelligence avec certains fils de Papa Joseph Diangenda et M. Paul Gibouya, alias Paul Kisolekele, enfant nourricier de Papa Kisolekele, ont usurpé le pouvoir de chef spirituel et représentant légal en place, son éminence Papa Dialungana Kiangani Salomon. L'église kimbanguiste en Angola était prise en otage par Paul Gibouya, alias Kisolekele, pour citer, l'église kimbanguiste au Congo-Brazzaville par Firmin Lubanziladio, l'église kimbanguiste en Europe par des enfants de Papa Joseph Diangenda, l'église dans le Deux-Kasaï en République démocratique du Congo par Dieudonné Kisolekele Ntoto, le commune pastorale de Kinshasa par des fils de Papa Joseph Diangenda,
Papa Charles Kisolekele et grave encore le petit-fils de Papa Kisolekele issu des enfants non légitimes. De vives tensions avaient été observées au sein de l'église kimbanguiste à travers le Bana Nyangara, Kiti à Papa Paul, un ministre de Paul Dibouya. Ce groupe avait pour mission de déstabiliser l'église en vue de s'emparer de sa direction après la mort de fils de Papa Simon Kimbangu, à avoir assumé la responsabilité de chef spirituel et représentant légal de l'Église. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée du 16 au 23 octobre 2001 en Kamba. Il est à noter que l'ouverture de celle-ci était assurée par Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Chose curieuse, les 20 résolutions issues de cette assemblée avaient été rejetées en bloc par les enfants de Papa Joseph d'Anguenda et de Papa Charles. L'Assemblée générale extraordinaire de l'Église sera convoquée pour le mois d'octobre 2002 par le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste relativement à la lettre numéro 473 bar EGCSK bar CS bar 12 bar 02 du 21 août 2002. Cette assemblée générale, ouverte par le chef spirituel lui-même, s'est déroulée du 7 au 21 octobre 2002 et a connu la participation des fidèles kimbanguistes venus du monde entier. L'Église a constaté le refus catégorique de certains à prendre part à cette grande rencontre. Malgré ce refus, les travaux se sont bien déroulés. Un train de mesures pour redresser l'Église avait été pris. 63 résolutions contenues dans le rapport final et publiées au journal officiel numéro 10, 44e année, du 15 mai 2003. Parmi ces mesures, nous mentionnons que l'Église kimbanguiste n'a qu'un seul chef spirituel et représentant légal en la personne de son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Depuis lors, les coalitions de tous ceux qui se sentent lésés dans leurs intérêts égoïstes se sont tissées pour combattre le chef spirituel et représentant légal et tous ceux qui luttent pour l'ordre et la discipline au sein de l'Église kimbanguiste, comme les autres l'ont fait contre Papa D'Anguenda en 1963 et en 1964. Voilà donc circonscrit la confusion observée au sein de l'Église kimbanguiste. L'arrêté de reconnaissance des titres et fonctions de son éminence Simon Kimbangu Kiangani a été publié dans le journal officiel numéro 4, 43e année, du 15 février 2002. Ce grand homme de Dieu à la tête de l'Église kimbanguiste, patrimoine national, mérite assistance et protection, et ce conformément à la Constitution, à son article 37. Nous profitons de votre séjour en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, terre de votre ancêtre, berceau du kimbanguisme, pour vous rappeler le moment dur vécu par l'Église depuis son fondateur, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu, de 1921 à 1951, à ses successeurs, malgré les efforts consentis des kimbanguistes qui ne cessent d'écrire à nos autorités pour stigmatiser cette situation. L'Église kimbanguiste réitère son mémorandum du 12 janvier 2009
à travers lequel elle exprime clairement sa position en ces termes. Hollande. Que les dissidents de Mokoto, numéro 87, qui veulent réintégrer l'église kimbanguiste, suivent la procédure de réintégration. Pour ceux qui décident de rester dans la dissidence de Mokoto, numéro 87, qu'ils élucident, précisent leur position et demandent à l'État de leur accorder une personnalité juridique, comme ce fut le cas vécu à l'époque de son éminence Joseph Gandhi Continent à 1964, avec le groupe Ntoualani et consorts qui exercent aujourd'hui librement et légalement leur culte. Ok, merci. Le kimbanguiste, aligné de... Merci bandeko, totiki yango po bolanda. Soki totika kibino bolanda, nkamba toza kokende tozonga na maloba ya papa, mais tokoma kozonga na maloba ya directeur de cabinet. Nakosi. Bato centre nakosi. Eza vrai te. Discours, il y a directeur de cabinet, un discours politique, même pas un verset biblique. Quelque part, toka moi qui, pourquoi est-ce que zaki important à Batouana, bazaki na posa na yango, le 6 avril. Est-ce que zali indiqué na marque ba discours wana? Na bengi yango provocation. Ezali nini provocation? Tokoloba. Sikoyo tokokende na représentant ya Premier ministre. Premier ministre atindaki nani Tata Kabeya Pindi Pasi yende akende ko représenter Premier ministre kuna bolanda discours par rapport au soi-disant Moussali Nzambe na homme politique Tola. Représentons le personnel, le président de la République, le chef de l'État, Excellence, Monsieur le ministre, honorables députés, Éminence représentatiale et chef spirituel de l'Église kimbanguiste, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord commencer mon petit propos au ministre provincial, tout le monde le comprend très bien, mais lorsqu'on dit conseiller principal du Premier ministre, c'est pas très facile à traduire. Le conseiller principal du Premier ministre, c'est exactement un vice-ministre chargé des questions spécifiques pour aider le Premier ministre à suivre, à contrôler et à coordonner l'action de la province. Excellence, je serai très bref. D'abord, en vous disant que je suis très ému par les différents propos que je viens d'entendre ici, qui retracent l'historique du kimbanguisme, beaucoup d'aléas, beaucoup de contradictions, beaucoup d'obstacles, mais c'est une église qui prospère, qui se répand, qui se consolide et qui reste fidèle à sa vocation universelle. Je voudrais saluer la mémoire de tous les pères du kimbanguisme. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Adolphe Bouzito a l'habitude d'attirer notre attention sur le fait que Simon Kimbangu a eu une mission